Soko lingo balo kende kimia fo babala kintu. Mais soki mobali nanga bimi ayibi kinate kaka. Ngana te kaka te na kenda kaka na zandu kosokola makolo. Yozo mona kinazo longolo poto. Mais nazo zande chance na yo nyonso tu poza na kata makolo na yo. Noko na ngande asai la kamai wana. Eza ba chance abatu ba makola batu moye mutu avancer ezate. Ngai moko na ndaku kubote ezate pendant 5 ans oyo bana bazoya te. So kangizemi il faut leka. Ngande ni kasi na sai la ko mais ngai moko bana bazate libana ngai comme na risque pour na moi. Ezabo kintu diaza mwasi nyonso mwana mwasi nyonso to obota mana libota mwana mwasi nyonso il faut adévierger oyo kintu diana salaka eza oyo je crois Lévitique chapitre 20 azolobela kirti ya Moloki mutu oyo ayebaka nzoto ya liboso ya muninga mwasi azaka na contrôle ya makasi likolo nzoto surtout ceux qui peut ayer na sens ya mabe. Obali ça fait combien de temps? 5 ans. Bazo vivre na mobali ndako moko mais elle n'arrive pas à concevoir. Parce que les kintu dit mutu azo pesa accès à bala to abala. Donc akatelier connexion ya mobali à partir kaka ya robota. Donc yabi marana ndako ayebisa mobali negi nakenda akoteka. Menzoka akenda koteka te akenda ande koyiba ba étoile ya bato. Tala ba engagé ye na service ya monde des ténèbres. Ayiba ka ba étoile ya bato. Mais ye moko mutu azoyiba ba nini ya bato wana aza na accès te ya kobota ta mwana. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veilleur misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors là qui bien té. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na chassa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama comment na misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongo ko la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi génite. Maman zolia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata. Soke sarika manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. De so futi mbango nozo regretter te. Ah bon, tu bien na wazali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. en tout cas ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veilleur misunga emonani na misu te emonani bamboko na zo finda ya pampa bana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veilleur misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24h/24h a continuer kuna ngana ndo pesa kama mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a comme il petit misuna babe. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau
des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissot Wenze, un grand marché proche de chez nous. Shalom bande konyo sobolanda biso na kata chaîne chez Biso télévision na émission derrière les masques. Les émissions oyo, les émissions moko trop spirituelles, les émissions à témoignage, les émissions oyo parce que le monde tout comme déjà vers le temps de la fin oyo c'est que l'évangile il y a Christ Jésus-Christ. Nenga la bakina mokanda Matthieu chapitre 28, il c'est les à l'épargner na nation nyonso. Mais biso awa na émission oyo c'est derrière les masques, les émissions au batbaka ko témoigner. Puis batbaka peut ko abandonner les péchés parce que tout comme il y a le temps de la fin, il y a une émission moko ya malamu. Na osenga non de ko papa de ko maman, o meka peut ko partager émission on a bandi konyo so parce que ils émission yo tenu ko ramener le botan na nzambe ko comprendre ndenge nini satana azali ko utiliser mokili oyo parce que faut yeba que diable aussi les satana alors on a besoin que yemo côté on a besoin que na ba colite nzo banani yo ozokoba ko sala ka mabe yeba ke liwana yo et pas nzamba ko sepela te yango moni nzamba otinda ka bato ebele baya ko talisa misala satana pe batika yango parce que monde to na ngoza monde boza mabe makasi. C'est votre humble prophète Samuel Eric, votre présentateur, émission à Lelo, il y a derrière les masques. En tout cas, tout ça, un homme de Dieu aussi, où il y a directement compris, c'est Shalom. Shalom, papa Eric. Boni, papa. Nzamba zobatela lokumu kembo ezonge paini. Ma meilleure vie dans your. Merci, pareillement, meilleure vie pena bande konyo so bazolanda biso. Merci beaucoup. Merci, Yaya. Et Mbote, maman. Mbote. Boni. Bien. Ok, d'accord. Avant tout, banda, je prends l'homme de Dieu au Kambabison à prière. Avec plaisir, papa Eric. Sambeli, Yahweh, Kolo, Nabikamo, Seigneur Jésus-Christ, Napesio, merci. Merci pour la disponibilité ainsi que moment oyo accordé biso toko tanakati ya sanctuaire na yo à travers émission oyo. Kolo Yesu to sengete présence na yo ezala kati na biso ainsi que molimo mo santo na akamba biso. Nzambe ya lola zala na biso e bandeli lokola alpha o encheminer na biso lokola Emmanuel pe okoma na biso na suka lokola omega na bondeli bongo na kombo no Yesu Kristo. Amen. Amen. Okay. Merci. Ok. Maman, je crois à ton bon Dieu. Comme les biso, tonito yoka. Nino yo. Même les biso ba nzambe parce que ba nzambe bazo landa yo. Na ye pona ko expliquer bino ton koloba. Ko pesa témoignage ya vie nanga moko ezoleka na kati ya vie nanga par rapport à makambo ya coutume ya famille. OK. C'est un peu ça. Na coutume na biso toza batoyo soko lingo baloza na kintu. Kintu diana kozala noko, akozala mwana noko, akozala mwana tata mwasi bongo. Soko lingo balo kende kimia fo babala kintu. Soki babali kintu te, ça veut dire relation na yo na kintu douana il faut consommer yango. OK. Lokola mwasi na mobali. Atoke na ndako libala. Yepe aza mobali na yo. Il faut consommer relation wana. Ndelo kona yaki penza pona talisa bino yango po par rapport yango wana ememi makama mabe mingi pa na ngai na foyer na nga moko nazo mona makama moko na leminde yango moni ke na l'équipe na loba na zwa kimia epa basala nzambe. OK. Noko na ngai aza mobali na ngai akintuidi na bala pe mais soki mobali na ngai bimi ayebiki na te kaka nga na te kaka te nakendaka kaka na zandu kosokola makolo ndenge bato bakenda bakotaka zandu potopoto wana nga na kotia kantine na ngai na mwa bassin na savon na linuka yo ozomonaki nazolongolo potopoto mais nazozwa nde chance na yo nyonso tu mpo eza na kati ya makolo na yo nazwaka ngo na se ya mai ntango ozonika makolo mai ya salite wana baninga babwakaka nga nabwakaka te soki naniki bato nazalaka na bidon na nga moko mopanzi nalongoli ndamu na tie mosusu nakosi lokola kobwaka mpo bato baza ebele mpo amonaki nabwakaki sikoyo ntango nakozwa ngo mfona memango mpa noko na nga wana noko na nga nde asalelaka mai wana eza bachance ya bato bamakolo ya bato moye moto avance eza te ntango akosala bongo yo okokende na yo mais makambo no nyonso to eza bloke eza lokola batili limite na vie na
moyo progresser za tata ba pesi boke place moko ya mbongo bato nyonso bakozwa me yo kozwa te po déjà toutilisaka chance na yo tozosalela sikoyo eloko esali kena ya koloba po ngai moko na ndako kobota eza te pendant 5 ans oyo bana bazoya te so okangi zemi ifo eleka naye komona ke c'est que à partir ya mosala oyo yango ezosala ke bana nga baleka to ndeni natuni ye nga ndeni kasi nasalelaka o me ngai moko bana baza te libala nange komi na risque mpo nango alobi me mobali no ye azosaka nanga mpo na nini ti sikoyo asala ye babikila na ye te yango nga nazozwaka bana wana mpo nga moko naza na posa kobotisa o ntango alobelaki nga eloko wana esali somo yango na préféraki na ya koluka basala nzambe basunga nga na prière mpo nalongwa na kati ya makambo nyonso nde yango eloko na yaki. Merci maman, merci d'abord pour le courage na yo, merci nzambe apambola yo nzambe amona yo toyoki la famille na bino avant mutabala foza la kitsudi bino mo boye barakeno pas kitsudi nanga to ba présentaka bino ça se passe comment oh yeba poto ngoza da muki bando olakisa o wana o yeba ko mukolo penza ko ba o kitsudi nanga ya o aza déjà mwasi nanga ya yo moko sikuna muki ta ngoza muki ozoyeba te mais tango koli siko ezo continuer bongo ba oyebiso tango oyebisi mama te eza bongo eza ndenga coutume koloba te sonto kokufa siko kobanga wana ilataka me ti wapi tokozalaka na makambo wana nde omoni ngai na se décider na ya koloba mpo nazwa kimia navanda mpe kimia ya libala yango na epai na bino basala rôle ya kitsudi epa na bino za rôle nini na pas kozala na eloko mwasi na mobali kozala nini mwasi na mobali nani ameka mpe koyo expliquer so bien bofana na ndenge nini eza boye kitsudi aza mwasi nyonso mwana mwasi nyonso to akobotama na libota mwana mwasi nyonso il faut adévierger ye si donc ezala noko na ezala mwana il faut ya dévierger ye mpo ye nde moto aza mobali ya liboso avant mobali ya libanda ya nde rôle neza ça c'est très bien Thomas papa eliki okiba ko mama lobi oyo elengi singa yoka rôle ya kitsudi non seulement ekolengisa yo mais eza base ya basouffrance bato ebele bazokutana nango lelo sans ke bayeba nakobanda na point oyo ya suka mama alobi nango yake soki kintwidi adévierge oyo nano te moye mobali ya libanda azwa accès likolo no eza te. Des fois, nous pensons beaucoup plus sur l'hôtel et belé où il va trouver buka. Mais nous avons même en plein 21e siècle, on m'appelle déjà comme une attente de la grâce. Oyo kinti diana salaka eza oyo je crois Lévitique chapitre 20 azolobela. Kilte ya Moloch. OK. Makila oyo ya liboso oyo mwasi esengeli abimisa. To yango eza ezo créer kambala mo descendance mobimba na kati ya soki na ko ebite so na ko benga ngo secte soki na ko benga ngo nini makambo bazosala. Mais bato ebele ba yebi nzambe te ba normaliser yango eza na normal parce que c'est en d'autres termes eza ka lokola inceste prolongé mais la forme mondialisée. Donc et malheureusement net c'est comme un système à micro ya dans internet vitesse Android nyonso de la même manière. Donc ba bimisa on normal donc il faut longolo virginité na yo après mobali na yo abali no yo sans problème. Non, il y a des choses. Alors virginité na yo ce qu'on bala pour bala yo il faut d'abord abala kintwidi donc andima au peut si mbongo pour a libérer. C'est-à-dire a ozo deux possibilités dans nzoto ya mwana mwasi. Na mwana mwasi. Virginité na yo yemta asali yango aspecela mbongo te. Mobala ko ya popo mobala ko a honorer yo faut pesa mbongo po yandima a libérer. Mais eza na lukuta mo ebatami wana. Mutu oyo ayebaka nzoto ya liboso ya muninga mwasi
azaka na contrôle ya makasi likolo nzoto surtout ceux qui peut aye na sens ya mabe donc d'autre part et comme ko to bengaka attachement d'âme to mwasi akozala beaucoup plus contrôlé kuna total yo nanga makambo ngo eza beaucoup plus makambo ya mulili oza sûr que kintu di malgré opesi mbongo des choses spirituelles est-ce que to résoudre ngo na lolenge wana to c'est que mubali o ayaka kobala ayene to benga mubali ya ba papier voilà on a comprendre ça formalité ça n'est qu'à formalité pour miss ya bato mona ke azane wana mais nzoka yango zo mona mama lobi clairement que obali ça fait combien de temps 5 ans abali ça fait 5 ans bazo vivre na mobali ndako moko mais elle n'arrive pas à concevoir parce que le kintu dit mutu azo pesa accès abala to abala kintu dit ayebi ke soki atiki abali aboti plutôt soki atiki aboti facilement mwasi na mobali ba okoma attaché pour babokola mwana wana avancer malamu kintu dit azo wa directement lié na ikatani do akatelier connexion ya mobali à partir kaka ya kobota parce que moi si soki aboti te na mobali soki aboti te na kati ya couple ezalaka inquiétude mobimba et oza o avandi pourquoi tozobota te sans compter pe ba membre ya famille tango yango ndako basanye pasukaka te pona nini donc à cause ya connexion o ba ocha bango na kati ya hôtel mobimba mais so landi pe batu ya bongo bazalaka na ba genre ya ba église mombo bakendaka totanga kombo te ngai penza na domaine wana na okota penza te wana deuxième point na touché eza na point mususu etikenga makasi oyo esalinga même malini na nzoto mission oyo bapesi ya omoni nalobaki liboso ke mobali oyo aza na kati ya ndako aza comme papier tala même eloko eleka do yabimaka na ndako ayebisa mobali ndenge nakendaka koteka mais nzoka akendaka koteka te akendaka nde koyiba baetoile ya bato ayibaka baetoile ya bato or mobali wana soki azalaki mobali moko oyo azali na autorité ne ya kimobali facilement alinga yeba mosala oyo mobali mwasi ne asalaka do avandaka ne ayebi ni o mwasi oyo tokabolaka ye na kintu di mo boye parce que même na kati na ye asantaka ke nazaka na autorité à 100% te likolo ya mwasi oyo omona tanto alinga sala likambo tuna na oncle est-ce que tokosala boye na normal baoyebake no oncle moto aza abokoli bana oyo mais nzoka oncle pe aza na rôle ya munene likolo ya mwana mwasi okay donc c'est à partir ya wana nde problème ebele ebatami wana tala baengage ye na service ya monde des ténèbres ayibaka baetoile ya bato ayaka kopesa oncle mais ye moko moto azoyiba nini ya bato wana aza na accès te ya kobota ata mwana parce que nyonso bakanga na kati ya monde des ténèbres ne deviergeaka bango na bakilte basalaka to ye moko na vie physique boye et n'arrive pas ya kosepela et n'arrive pas ya kozala épanoui na kati ya libala na ye parce que nyonso déjà premier acte ka basalaki il y a connexion mobimba esalemaki hôtel mobimba etongamaki wana nyonso déjà ekomi dirigé côté wana na boyebisa na bandeko oyo bazotala biso chekwa likambo ndeko na biso ya mwasi alobi et interpeller biso nyonso. Josué chapitre 1er. Je crois 3e verset. Ezoloba tout lié foulera la plaie de votre o makolo na bino ekonyata. Esengi epesa mena bino. Ben esala nga pasi tango na mona ba chrétien ayene esika mo bayebisi ke na lupango na ndoki aza kobanga ekoti apakati. Kuna okende te bandoki baza. Mais or, tant que oza mwana ya nzambe, oyo eza Bible, maloba oyo eza na kati ezo senga mwana na nzambe nyonso ifo abikaka yango na kati ya vie na ye. Ezo senga teke okoma kofongola boye nani Ezaïe elobi boye, Josué elobi non, eza makabu yake oyo eza na kati awa eza l'exemplaire likolo ya vie.
nde à partir ya makambo oyo ndeko na biso aza nango si réellement ba oyo bayiba ma ba étoile na makambo oyo eza na ba misusu bayiba e complica eza na ba misusu bayiba ekenda nango libela yango moto akovanda bi vie na nga nazo comprendre te eloko mo comment se fait-il vie na yo comprendre nango te tandis que Bible elobi liloba Nzambe elobi clairement que o azali na Yesu azali na bomoi bomoi yango siko okomona ngo ndeni tandis que yo moko kati na yo oyebi nanu te bisika ni Yesu fa vanda oyebi nanu te lolenge ni fo pesa Yesu espace na kati ya vie yango facilement diable akobanda beta bango lokola babale akende boye gauche droite akweyi boye boye bazoyiba nyonso oyo apprécier oyo Nzambe apesi biso. Jérémie 29 azoloba bien que Nzambe alobi je connais les projets oyo na formé likolo ya bomoi na bino. Les projets en parlant des projets nous voyons au babengi les promesses les bonnes promesses au Nzambe oyo atie likolo ya bomoi ya moko na moko. Mais il y a une chose na oyo azo yeba penza autorité ya Nzambe te pouvoir ya Nzambe te facilement akohériter na ba promesse wana. Pe en plus na ba oyo baza kidiba. Ba oyo baza kidiba. Je crois bazo kutana makambo na otanga verset moko kaka. Oyo esunga ndeko na biso ya mwasi. Ayeba mbala moko etumbu ne bisika ezali après je crois toko sukela wana. Je crois eza Galates kolo Yesu ngabiso. Azotanga Galates mais ainimelaki biloko ebele na kati. Mais je crois na opona kaka ba paragraphe. Galates 5, je crois 20e verset. Tokotanga 20e verset. Ndeplace maramnyo se vandeli. Natangi na kombo na Yesu Kristo. Galates 5:20 hein? 5:20. Etangi boy. L'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions et les sectes. Les divisions et les sectes. L'envie. Au monde abakisi sous l'envie wana 21. L'envie, les sectes, l'excès des tables et les choses semblables. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, tous ceux qui commettent ces choses, de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ce qu'on a kati kuna na moni eloko mo ezawana otobengi les sectes. Eza na kati ya mambo sala. Ende kona biso mwasi. Ngai na koloba na oboyi. Antaki ndeko na biso ndenge Nzambe asungi oya na kati na biso basali ya Nzambe awa koya te parce que ozangi bana koya te parce que ozo bénéficier na biloko noko zo gagner na musala engagé ote mais yaka plutôt pona Nzambe nde a diriger vie na yo apesa o chemin ya sika kokata alliance wana ya kintuidi malgré déjà basi ba yibaka o déjà kimoseka na yo na lolenge ya mabe il y a déjà ils a déjà na temple mobimba etongami likolo ya vina yango moyen osimba mwana eza te makilano ya liboso tango noko alongolaki yango obi place ekenda te ebele ya bato na mokili ti omona baeshua na vie parce que bakoka kogere eloko moko te na kati ya nzoto na bango. Sexe ezaka base ya makambo ebele eza base ya réussite eza base pe ya échec. Siko ya yo ti bazuyaki yango to bakoma kocontrôler vie na mobile bwakisa nyonso pesa Yesu espace ekozala malamu mpona vie na yo yo moko okoretrouve vie ya sika ainsi que kozongisela mobali na yo autorité na ye ya kimobali parce que bayiba yango déjà depuis kala noko muta dirija kandako na je crois nakoloba yango na papa yo. Merci beaucoup, merci l'homme de Dieu, merci Balanino sur Nabiso, je crois, tu l'as dit, témoignage à notre sœur. Ouais, ils ont envoyé somme, t'as la petite soulier, t'as découvrir
inazokoma ça ba découvert na banzoto ya bana basi nyonso ya kati ya famille bo eza vraiment kitoko te bandeko oyo bandeko oyo baza na makambo wana eza vraiment propreté c'est ça na baka boye na baka lisumu epezaka te mais les conséquences ndeyango epezaka. Tu peux faire tout ce que tu es en train de faire mais les conséquences nde epezaka. Sida osala makambo ozwi sida mais conséquences ya sida ezali ozodimine zona na diarrhée des conséquences na yango wana. Je crois tolandi notre sœur nenga tolandi na ba séance ba prière yo posa na acte wana ozosala ngo ozokommettre des choses même yo noko wana ozosala ngo obima na ndeko no momu wa mwasi obima na cousin na yo obima na cousine na yo osala ngo na nko obotisa même cousin na pe mwana ebake mwana oninga tambola boye ba cousine mwana na boya mwana nga o viola na kati ya ndako luka biso to sambela pona yo parce que yeso est pour na bato boye. Je crois en moi, l'homme de Dieu. Je crois que clôture sur la prière. Ok, to sambeli papa Eric. Yahweh, kolo na bikamwa, to tondi pe to kumisi yo Seigneur. Merci pour la fidélité na yo. Seigneur, to tiki programme ya ndeko na biso ya mwasi ainsi que libota na ye na maboko na yo. Kolo pesa biso makasi. Pesa ye pe motema ya bonzambe kati na ye. Longola ye motema o ezalaki ya satana ya kala. Seigneur peut au faciliter délivrance na ye afin que akoma moko ya bikela monokolo Yesu parce que mosala oyo tindi biso ezali ko dépeupler ka ya monguna pe ko komisa bango nyonso ba disciple na okolo Yesu na tiki ete reste à temps yo kozala na biso pe ko accompagner biso na kombono Yesu Kristo nde to sambeli. Amen. Amen. Ok, merci. Bye. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune prière bakutana na yo